heat wave with persistently high temperatures is expected over the northwestern and northern parts of KZN until Friday. For tomorrow, Durban a high of 25, Newcastle a high of 37, Ladysmith 34, Moyo River and Ulundi 29, Richards Bay 28, Underberg 26, Pietermaritzburg 24, Margate 23, Kokstad a high of 21. In Durban, sunset at 6:45, sunrise at 5:13, and there's currently a 13 km per hour southeasterly wind. The Proteas and Sri Lanka get the second test of their series underway at St George's Park in Gqeberha on Thursday. The Proteas have been dealt 2 injury blows, unfortunately. Gerald Coetzee and Vean Mulder have both been ruled out for the remainder of the series. That means Marco Jansen, Kagiso Rabada and Dane Patterson are the only fit seamers in the squad, but Kwena Mapaka, the youngster, has been included and could get a debut on Thursday. Given the current seamer crisis, Proteas bowling coach Pete Botha says that he backs the 18-year-old to make an impact if selected. He's got a big self-belief in his ability, and I think that's the most important thing. You can bowl in a one-footish young guy that's exceptional. And obviously with that kind of ingredients, you're going to give him the freedom to just bowl the way he's bowling. You don't want to put any pressure on him. So his role will be just to be himself and, and let go. Because he's certainly got the pace to put batters under pressure, and we'll allow him to do that if he plays. It would be incredibly exciting if Mapaka could get himself a test debut this week. Just finished matric as well. Moving to football news, Chelsea boss Enzo Maresca maintains that they're still not Premier League title contenders this season, but believes that they can dominate English football in the future. They level on points with second place Arsenal, 9 adrift of leaders Liverpool after 13 games. Maresca Congolais nyonso azo souffrir aza opposant ya régime ya Chilombo. Opposition eza kaka kombo ya parti politique ezomona na te. Kasi opposition ezali moto nyonso o azobikela bosomi ya mboka te. Oyo bato na pouvoir en place bazo nyokola bato azali opposant. Est-ce que nani azo sepela na crise ozo zikisa bomoi na ba Congolais na mikolo? Tokanisaki kazo ya kopesa bato misala aye kokotisa ba kompani nzokande ayende kokotisa moyibi makasi pe bato nyonso bazo yiba eza ba mastane ya poto ba mastane nyonso utaka na bango poto bango nde ba miyibi ya ba million nzokande ba million wana ekokaki sala misala o biso tozo senga ko bongisa nzela ko bongisa hôpital ko futa balakisi bozo beta maboko pona koloba keno bana ya primaire ba okende gratuitement molakisi wana ba futa ka mbongo te soki ba futi mbongo 90,000 francs na mikolo ya lelo pona 1 mois provisioni no kotiangoli ya 90,000 francs. Est-ce que y a liaka 90,000 francs? Montre ya pamba osomba ya 3,000 euros. Sapata osomba ya 400,000 euros. Siko bino nde bazoba ayaka kopesa bino 90,000 francs sima na kotambola pendant 30 jours afuta moto 90,000 francs 70,000 francs. Est-ce que Congo ezangi mbongo? Kompani moko te na ba voyage nyonso boya sali amoni ba président nyonso na monde amemeli biso kompani moko te ya l'état alobaki ya ko réhabiliter Miba 0 promesse ya lokuta alobaki ya ko réhabiliter Sokimo Rio promesse ya 0 promesse ya lokuta alobaki ya ko renouveler ba chemin de fer 0 promesse ya lokuta alobaki ya zufungola ya nzala na sele 0 promesse ya lokuta alobaki bazotonga port en eau profond ba navire banda kotelema kuna po faciliter biso douane ti lelo mbula boni na ba délai ya pesaka babomi bato baboma bango na Uganda afuta ndambo na mosolo mbongo ebele bakende kokosa bato na demi pe classé 18 victimes. Tala ki moyibi.
me mbongo na nyonso ke na bapoche na bango. Chilombo aete po abikisa ba Congolais, po abikisa bana na Oriental, po abikisa bana Chop, bana Ituri, o ba fini bango na kati na état de siège, bana Otuele, bana Bazuele. Kasi azo ende ko yiba mine o mbongo ngo kota na kesi ya leta te. To fungola miso ko kanga monoko te, ko banga eloko moko te, yango wana ba milice. Omona ke mokonzi ya mboka akiti na mboka lokola Isiro oyo bato balengelami pendant 2 mois avant arriver na ye, atterrissage na ye 2 mois avant, depuis programme ebima. Me kokamwa mingi abetami kao debout. Omona mokonzi ya mboka azoleka bato na balabala polele eloko moko te zoya kisake un président de la république kobanda na Joseph Kabila ti na Désiré Mobutu totikala nano komona elembo ya boye te na mboka Isiro. Je m'excuse. Un président de la république à réunir moins de 1000 personnes. Moins de 1000 personnes. Boko sabato na bilili te en personne nazalaki wana. Moins de 1000 personnes. Or mokonzi ya mboka esika telemi. Attroupement ils ont quand même 200 mètres na circonférence. Avant comme na podium esika yaza. Mais bilili bala kisela bino. Et comme il peut ata 8 mètres te. Ou esika o bato basangani, moi ba cadre ya ba chef ya ba bureau na ba agent na bango. Et autre chose. Yango wana ba milice ya force du progrès. Oyo constitution ebike moto moko te akoki ko créer ba milice na ye. A créer ba milice balati bango teni ya ba garde républicain. Bozo mona yango pende ba kanga kangama. Ba mosusu lobi na ba teni ya FRDC. 300 hommes batandi bango kote ya maluku. Nzoka nde baza ebele bapandila bango na ba axe nyonso. Yango wana zolo bakeno akobanga moto moko te. Moto pe moko te akobangisa ye. Yende nzambe na Congo. Akosala na constitution pe akosala na ba Congolais eloko ya lingi. Congolais fungola miso. Zala liso likolo na liso pona o aza pene na yo. Pe bato nyonso bokanga bango kuna eza bato na espace ya tribu moko ya ye. Sima nango bakokosela bato abi ote coup d'état te, eza coup d'état te. Eza biloko ye moko a préparer ondenga préparaki oya malanga. Amemi bato na kati na bamvutuma boya makila pete baoza dominer nango ozo kaukisa mongongo ndire o bénéficier kana Chilombo nelo ata pema ya pambo bénéficier nango te. Yango to telema Chilombo asia bebisi mboka. Banzela nyonso na Congo nzela ya malamu ezate. Moyen de transport ezate. Ba territoire bazwa kuna il y a 3 ans passé espoir nango ezate. Alors abeta kapeli solo yango te. Akobenga référendum bandeko na biso ba territoire kuna Masisi Rutshuru Nyiragongo na ba territoire mosuku na nyonso tikali. Bango baza ba Congolais te. Alingina note ko fungola kuna mais bazo bimisa mine na bango butu moi oyo ezokatisa Rwanda. Mais awa zo ya koyembela bato nzembo ya ba Rwandais. Awa azali komona lifelo liboso na ye ke sima na bokonzi ekozalela ye mabe mingi. Na mwa liboke ya bandeko oya ye ya monoko ya mboka basangisi makanisi. Ole ba répondre na ba promesse olakaki mwana benye sombela e benye sombela elamba ya bonane sombela soki eloko nyaza nango besoin futele classe. Akainde kokota na bulu yeke ya makambo ya constitution oyo esika esili kokunda ye mobimba na ye. Ndeko Congolais kobanga eloko moko te kasi telema longola somo. Abandi tourner na ye na Kisangani ake na Grand Katanga azongi susu na Oriental na Otuele
ezali mawa pe pasi mingi. Ole aya ko répondre na ba promesse ya pesa ki ngonga na propagande kokata bariba apesa ba congolais misala. Oya lobake ifo congolais azwa mosala azwa lifuta ya malonga. Mais lelo yo boye Tshilombo na discours na ye alobi l'État apesa kabato misala te. Tala kibondoki Mupopa alobi l'État apesa kabato misala te. Particulier akoki ko créer œuvre na ye po ezala na impact esengeli na appui ya l'État. Tozana no na banque moko te pona kopesa ba congolais crédit pona misala na bango. FPI ekoma na mwasi na enya mama nya pona kozwaka mbongo FPI kotiaka ngo na kati na fondation boyebi yango malamu. Kasi azoya kolobela bato ye azalaki évangéliste ya kolobake le peuple d'abord. Bos kanisa malamu kobanda akoti na kati ya pouvoir discours solga le peuple d'abord eli mwana monoko na Tshilombo. Alobi mwana congolais akomi lokola mwana na nyoka moto a débrouiller mosala lolenge ne akobika. Akiti na otuele yango tozelaki ye pe nasali sacrifice ya kotia mbongo na nga age na kiti siro avaye. Tolingaki kokota te kopesa message, tolingaki ba cérémonie nyonso koma na suka poto kanga ye loboko ya mobali. Mbala ya liboso mobilisation forcée salemi na kati na 6 territoire ya Wacha, Faraj, Dungu, Rungu, Nyangara, Wamba na ville ya Isiro. Mais un chef d'État on va imposer bato mobilisation akende ko se retrouver na moins de 1000 personnes. Po mona ke bato balingi yo te. Kati na makambo ozo sala bato baza kati na ngote. Mama na likambo kokende kokoma na place publique pona kopesa discours. Mbote ba congolais bisika nyonso bozwami. Appel ezali moko to telema tola muka. Article 64 simba yango na maboko. Tombole longi na olikolo. Kongo eko kangola mase na congolais. Ndeko kongomani. Ipai nyonso yo zwami. Bosi bomoni motakala na Tshilombo. Bosi bomoni ba plan na nyonso. Azwaki pouvoir liboso 5 ans. Atikali kokota na ba province te. Tango komi ngonga na intérêt aye kolekana na ngonga na propagande pona ko flatter bato. Abriguer manda ake azongeli milimo ya ba voyage o alobaike ako reprendre ba erreur du passé te. O nyonso promesse apesaki na ba congolais na ngonga ya propagande ya 2023 ata moko te oyo abandi kosala yango. 2024 abandi na milimo ya voyage après prestation ya serment. Angaiki mokili mobimba un président itinérant. Eloko moko te akokanisa pona mboka. Ngonga na kolobela biso makambo na constitution yango yo te. Esengali ba promesse ya pesa ki ngonga na propagande. Yango nde akokisa. To juger na ba promesse ya pesa ki na propagande. Mais atiki biloko na nyonso o akosaki bato na ngonga ya propagande. Alobaki akolala na Goma. Kagame akozanga kimia. Dans la moindre escarmouche. Soki lisasi kaka moko eleli. Congolais kaka moko akufi. Azo décréter guerre contre Rwanda. Est-ce que boyoki yango lisusu? Tata na lokuta. Frapper na frapper. Alobaki na bana na Isiro na ngonga ya propagande. Akoya kolala na bango na Isiro akofanda na Isiro pendant quelques jours. Kasi ye wana azongeli kaka voyage na mboka na bapaya.
Et comment un Belge lokola Chilombo na bana na nyonso nationalité belge baya kotia biso pression po to simba constitution to sala ngo selon volonté na bango pe po na be terrain na bango. Tata mama ozobo koloba no na pasi, ozotangisa bano na pasi, okotsaka bango hôpital na pasi. Eza na fonctionnaire moko te na l'état ko beta to lelo basalelaka bon pour na soin de santé pour hôpital mingi ya malamu koma ya ba privé. Mais bango bazobima ko kende kozwa soin à l'étranger. Mais bazoyelaka nde biso ba discours to fungola miso bande konyonso ya fonction publique bokanisa pasi obwe ba chaussure na bino esili semelle, ba cole na bino ya chemise esili couleur pona Chilombo, ba militaire ba policier bozonga na raison pe bo foué ba faux militaire na ba faux policier kati na bino. Comment moto ba recruter était a passer na formation te alati teni pe akomi ko 13 bato. Soki bozui bato ya lolenge wana ba paye impôt cassé na bango parce que bazali ba mafia appliqué par Chilombo. Tuna Chilombo azongisela biso solga ya le peuple d'abord. Pas libumu d'abord, le peuple d'abord azongisela biso solga ya le peuple d'abord. Bandeko nyonso bazolanda Chilombo innocemment. Bokanisa na 2015 na permanence ya IDPS. Bato bakufa bazikisa bato na kati ya permanence pona makambo ya constitution oyo Chilombo alobaka moto akomeka ekoleka te pe eleka te. Kasi bato wana bakufa ba martyr ya constitution. Barosi bakufa. Bato ebele bakufa. Bwebi motango na bango nyonso. Lelo Chilombo akanisi ata ko décréter journée moko te pona ba martyr ya constitution. Kasi aende ko mata likolo ya constitution wana ko sakana na ba congolais po basimba constitution. Constitution de ezopekisa ya tika lokuta. Constitution de ezotelemela ye. Pe ngonga nyonso aza eluka makambo. Ote eza Cardinal Ambongo, ote Monseigneur Eshole, ote nani M23, ote Paul Kagame, moto na azaka kabalula. Yango esengeli na kati na équipe. Soki coach azomona ke non match ezokenda malamu te, bachangeaka joueur. Pe batiaka joueur azokende ko renforcer équipe. Peuple congolais, biso na bino nde tozali ba coach. Esengali to changer joueur. Sifflet za na problème te. Constitution za lokola sifflet. Ezopesa biso ba orientation na ba avertissement. Kasi Chilombo azali joueur obwe, azali vétéran oke akima ata mbangu te. Esengeli to bimisa ye. Constitution tikala wana to tiande joueur mosusu. Ingeta Kami abeti raté oya ko récupérer kango lisusu jamais. Bo croire ngai. Aye na dossier na makambo ya constitution na ete kopesa bato misala. Alobi aye na isiro po amona ndenge bazo banda kosala mosala oya alobaki mosala ngoni ni toyebi te po na mbandaka alobaka le 24 décembre 2022 kaka lokola ndenge na telemi awa misala ezobanda ti lelo bandeko baolanda nga bisika nyonso bazali na mbandaka soki université wana première promotion déjà basi basali défense na bango na ebite po alobaka ezobanda. Azali suka na tata ya lokuta, suka na tata ya mayuya luvunu etondi na kati na Chilombo.
alobi akokokisa malako oyo alobelaki na Kisangani pe na Lubumbashi na Kalemi na Tanganyika ya changement ya constitution. Yango tomoni ke no eloko kulutu Honore Ngbanda lobaka soki mwana koti na kati na ndako kozwa livre parcelle kokende ko brade yango botala ye na miso te bolanda ye bokanga ye commande bobotola ye livre. Constitution ezali nde livre na biso. Lokola mwana moko akoti liboma po akende koteka yango esengeli to appliquer article 64 to kende kokanga ye na makasi to botola ye livre wana. Azana droit wana te. Le peuple d'abord. Peuple nde mokonzi, c'est ça la souveraineté. Biso to pesi likoki te, ayaki kosenga biso te na ngonga propagande ke no, bo vote ngai na manda oyo boye na kobongo la constitution poko alobelaki biso yango te. Na programme nini eloko wana ekoti na makanisi na ye. Po atika la roi. Makanisi na Chilombo yango wana basi basali mikanda baza nango na poche alobi atika la roi. Ndeko Congolais siko zali. Ozala Kasaye, ozala Équatorien, ozala mwana Oriental, Katanga, no Kivu. To fungola miso. Kongo eza ya moto moko te. Lelo azodondwa bakasaye nyonso te bazodondwa. Bakasaye mosusu bazolela. Mais azotikela bango libabe ba innocent. Oyo conscience nezo sala. Yango wana ba milice ya force du progrès. Oyo constitution ebike moto moko te akoki ko créer ba milice na ye. A créer ba milice balati bango teni ya ba garde républicain. Bozo mona yango pende ba kanga kangama. Ba mosusu lobi lobia na ba teni ya FRDC. 300 hommes batandi bango kote ya maluku. Nzoka nde baza ebele bapandi na bango na ba axe nyonso. Yango wana zolo bakeno akobanga moto moko te. Moto pe moko te akobangisa ye. Yende nzambe na Congo. Akosala na constitution pe akosala ba Congolais eloko ya lingi. Congolais fungola miso. Zala liso likolo na liso pona oaza pene na yo. Pe bato nyonso bokanga bango kuna eza bato na espace ya tribu moko ya ye. Sima nango bakokosela bato abi ote coup d'état te, eza coup d'état te. Eza biloko ye moko a préparer on ndenga préparaki oya malanga. Amemi bato na kati na bamvutuma boya makila pete baoza dominer nango ozo kaukisa mongongo ondire o bénéficier kana Chilombo nelo ata pema ya pambo bénéficier nango te. Yango to telema Chilombo asia bebisi mboka. Banzela nyonso na Congo nzela ya malamu ezate. Moyen de transport ezate. Ba territoire bazwa kuna il y a 3 ans passé. Espoir nango ezate. Alo abeta kapeli solo yango te. Akobenga referendum. Bandeko na biso ba territoire kuna Masisi, Rutshuru, Nyiragongo na ba territoire mosuku na nyonso tikali. Bango baza ba Congolais te. Alingina note ko fungola kuna mais bazo bimisa mine na bango butu moi oyo ezokatisa Rwanda. Mais awa zo ya koyembela bato nzembo ya ba Rwandais. Omona ke mokonzi ya mboka akiti na mboka lokola Isiro oyo bato balengelami pendant 2 mois avant arriver na ye, atterrissage na ye, 2 mois avant depuis programme ebima. Mais kokamwa mingi abetami kao debout. Omona mokonzi ya mboka azoleka bato na balabala polele. Eloko moko te zo ya kisake un président de la République kobanda na Joseph Kabila ti na Désiré Mobutu to tikala nano komona elembo ya boete na mboka Isiro. Je m'excuse. Un président de la République à réunir moins de 1000 personnes. Moins de 1000 personnes. Boko sabato na bililité en personne nazalaki wana. Moins de 1000 personnes. Or mokonzi ya mboka sika telemi
attroupement ezo quand même 200 mètres na circonférence avant koma na podium esika yaza. Mais bilili balakisela bino ekomi mpe ata 8 mètres te o esika o bato basangani mwa bacadre ya bachef ya babiro na baagent na bango. Et autre chose, ngonga na kolobela biso makambo na constitution yango oyo te. Esengali ba promesse oyo apesaki ngonga na propagande yango nde akokisa to juge na ba promesse oyo apesaki na propagande. Mais atiki biloko na nyonso oyo akosaki bato na ngonga ya propagande. Alobaki akolala na Goma, Kagame akozanga kimia. Dans la moindre escarmouche, soki lisasi kaka moko eleli, Congolais kaka moko akufi, azo décréter guerre contre Rwanda. Est-ce que boyoki yango lisusu? Tata na lokuta, frapper na frapper. Alobaki na bana na Isiro na ngonga ya propagande, akoya kolala na bango na Isiro, akofanda na Isiro pendant quelques jours. Kasi ye wana azongeli kaka voyage na mboka na bapaya. Et comment un Belge lokola Chilombo na bana na nyonso nationalité belge baya kotia biso pression po to simba constitution to sala ngo selo volonté na bango pe po na terrain na bango. Tata mama ozobokolo bana no na pasi, ozotangisa bana no na pasi, okotsaka bango hôpital na pasi. Eza na fonctionnaire moko te na l'état ko beta to lelo basalelaka bon po na soin de santé po hôpital mingi ya malamu koma ya ba privé. Mais bango bazobima kokende kozwa soin à l'étranger. Mais bazoyelaka nde biso ba discours to fungola miso bande konyonso ya fonction publique bokanisa pasi obwe ba chaussure na bino esili semelle, ba cole na bino ya chemise esili couleur. Pona Chilombo ba militaire ba policier bozonga na raison pe bo foué ba faux militaire na ba faux policier kati na bino. Comment moto ba recruter était a passer na formation te alati teni pe akomi ko 13 bato. Soki bozui bato ya lolenge wana ba payer impôt cassé na bango parce que bazali ba mafia appliqué par Chilombo. Tuna Chilombo azongisela biso solga ya le peuple d'abord. Pas libumu d'abord, le peuple d'abord. Azongisela biso solga ya le peuple d'abord. Bandeko nyonso bazolanda Chilombo innocemment. Bokanisa na 2015 na permanence ya IDPS. Bato bakufa bazikisa bato na kati ya permanence pona makambo ya constitution oyo Chilombo alobaka moto akomeka ekoleka te pe eleka te. Kasi bato wana bakufa ba martyr ya constitution. Barosi bakufa, bato ebele bakufa. Bwebi motango na bango nyonso. Lelo Chilombo akanisi ata ko décréter journée moko te pona ba martyr ya constitution. Kasi aende ko mata likolo ya constitution wana ko sakana na ba Congolais po basimba constitution. Constitution nde ezopekisa ya tika lokuta. Constitution nde ezotelemela ye. Pe ngonga nyonso aza eluka makambo. Ote eza Cardinal Ambongo, ote Monseigneur Shole, ote nani M23, ote Paul Kagame, moto azaka kabalula. Yango esengeli na kati na équipe. Soki coach azomona ke non match ezokenda malamu te, bachangeaka joueur pe batiaka joueur azokende ko renforcer équipe. Peuple congolais biso na bino nde tozali ba coach. Esengali to changer joueur. Sifflet za na problème te. Constitution za lokola sifflet.
ezopesa biso ba orientation na ba avertissement. Kasi Chilombo azali joueur obwe, azali veteran oke akima ata mbangu te. Esengeli to bimisa ye. Constitution etikala wana totia nde joueur mosusu. Ingeta mbote ba Congolais bisika nyonso bozwami. Appel ezali moko to telema tola muka. Article 64 simba yango na maboko. Tombole longi na o likolo. Kongo ekokangola mase na Congolais. Ndeko Kongomani. Ipai nyonso oyo zwami. Bosi bomoni motakala na Chilombo. Bosi bomoni ba plan na nyonso. Azwaki pouvoir liboso 5 ans. Atikali kokota na ba province te. Tango ekomi ngonga na intérêt, aye kolekana na ngonga na propagande pona ko flatter bato. Abriguer manda ake azongeli milimo ya ba voyage o alobaike ako reprendre ba erreur du passé te. Oyo nyonso promesse apesaki na ba Congolais na ngonga ya propagande ya 2023 ata moko te oyo abandi kosala yango. 2024 abandi na milimo ya voyage après prestation ya serment. Angaiki mokili mobimba, un président itinérant. Eloko moko te akokanisa pona mboka. Omona ke mokonzi ya mboka akiti na mboka lokola Isiro oyo bato balengelami pendant 2 mois avant arriver na ye, atterrissage na ye, 2 mois avant, depuis programme ebima. Mais kokamwa mingi abetami kao debout. Omona mokonzi ya mboka azoleka bato na balabala polele. Eloko moko te zoya kisaki un président de la République kobanda na Joseph Kabila ti na Désiré Mobutu totikala nano komona elembo ya boete na mboka Isiro. Je m'excuse. Un président de la République à réunir moins de 1000 personnes. Moins de 1000 personnes. Boko sabatona bililité en personne nazalaki wana. Moins de 1000 personnes. Or mokonzi ya mboka esika telemi. Attroupement ils ont quand même 200 mètres na circonférence. Avant comme na podium esika yaza. Mais bilili bala kisela bino. Et comme il peut ata 8 mètres te. Ou esika bato basangani, moi ba cadre ya ba chef ya ba bureau na ba agent na bango. Et autre chose. Congolais nyonso azo souffrir aza opposant ya régime ya Chilombo. Opposition za kaka kombo ya parti politique ezomona na te. Kasi opposition ezali moto nyonso o azobikela bosomi ya mboka te. Oyo bato na pouvoir en place bazo nyokola bato azali opposant. Est-ce que nani azo sepela na crise ozo zikisa bomoi na ba Congolais na mikolo? Tokanisaki kazo kopesa bato misala aye kokotisa ba kompani nzokande ayende kokotisa moyibi makasi pe bato nyonso bazoyiba eza ba mastane ya poto. Ba mastane nyonso utaka na bango poto bango nde ba miyibi ya ba million. Nzokande ba million wana ekokaki sala misala oyo biso tozosenga kobongisa nzela, kobongisa hôpital, kofuta balakisi. Bozo beta maboko pona koloba keno bana ya primaire baokende gratuitement molakisi wana bafutaka mbongo te. Soki bafuti mbongo 90,000 francs na mikolo ya lelo pona 1 mois. Provision ino kotiangoli ya 90,000 francs. Est-ce que y a liaka 90,000 francs? Montre ya pamba osomba ya 3,000 euros.
sapato osomba ya 400,000 euros. Siko bino nde bazoba ayaka kopesa bino 90,000 francs sima na kotambola pendant 30 jours afuta moto 90,000 francs 70,000 francs. Est-ce que Congo ezangi mbongo? Kompani moko te na ba voyage nyonso boya asali amoni ba président nyonso na monde amemeli biso kompani moko te ya l'État. Alobaki ya ko réhabiliter Miba zéro promesse ya lokuta. Alobaki ya ko réhabiliter Sokimo Rio promesse ya zéro promesse ya lokuta. Alobaki ya ko renouveler ba chemin de fer zéro promesse ya lokuta. Alobaki ya zifungola ya nzala na sele zéro promesse ya lokuta. Alobaki bazotonga port en eau profond ba navire banda kotelema kuna po faciliter biso douane ti lelo mbula boni na badele oyo apesaka. Babomi bato baboma bango na Uganda. Uganda afuta ndambo na mosolo mbongo ebele bakende kokosa bato na demi pe ba classé 18 victimes tala ki moyibi me mbongo na nyonso ke na bapoche na bango. Chilombo aete po abikisa ba Congolais, po abikisa bana na Oriental, po abikisa bana Chop, bana Ituri o ba fini bango na kati na état de siège, bana Otuele bana Bazuele. Kasi azo ende ko yiba mine o mbongo ngo kota na kesi ya l'État te. To fungola miso ko kanga monoko te, ko banga eloko moko te, yango wana ba milice. Mobilisation forcée salemi na kati na 6 territoire ya Wacha, Faraj, Dungu, Rungu, Nyangara, Wamba na ville ya Isiro. Mais un chef d'État on va imposer bato mobilisation akende ko se retrouver na moins de 1000 personnes. Po mona ke bato balingi yo te. Kati na makambo zo sala bato baza kati na ngote. Mama na likambo kokende kokoma na place publique pona kopesa discours. Kami abeti raté oya ko récupérer kango lisusu jamais. Bo croire ngai. Aye na dossier na makambo ya constitution na ete kopesa bato misala. Alobi aye na Isiro po amona ndenge bazo banda kosala mosala oya alobaki mosala ngoni ni toyebi te po na mbandaka alobaka le 24 décembre 2022 kaka lokola ndenge na telemi awa misala ezobanda ti lelo bandeko baolanda nga bisika nyonso bazali na mbandaka soki université wana première promotion déjà basi basali défense na bango na ebite po alobaka ezobanda. Azali suka na tata ya lokuta, suka na tata ya mayuya luvunu etondi na kati na Chilombo. Alobi akokokisa malako oyo alobelaki na Kisangani pe na Lubumbashi na Kalemi na Tanganyika ya changement ya constitution. Yango tomoni ke no eloko kurutu honore ngbanda lobaka soki mwana koti na kati na ndako kozwa livre parcelle kokende ko brade yango botala ye na miso te bolanda ye bokanga ye commande bobotola ye livre. Constitution ezali nde livre na biso. Lokola mwana moko akoti liboma po akende koteka yango esengeli to appliquer article 64 to kende kokanga ye na makasi to botola ye livre wana. Azana droit wana te. Le peuple d'abord. Peuple nde mokonzi, c'est ça la souveraineté. Biso to pesi likoki te, ayaki kosenga biso te na ngonga propagande ke no, bo vote ngai na manda oyo boye na kobongo la constitution poko alobelaki biso yango te. Na programme nini eloko wana ekoti na makanisi na ye. Po atika la roi. Makanisi na Chilombo yango wana basi basali mikanda baza nango na poche alobi atika la roi.
ndeko congolais siko ozali ozala kasaye ozala équatorien ozala mwana oriental katanga no Kivu tofungola miso. Kongo eza ya moto moko te. Lelo azodondwa bakasaye nyonso te bazodondwa, bakasaye mosusu bazolela, mais azotikela bango libabe ba innocent. Oyo conscience nezosala. Ngonga na kolobela biso makambo na constitution yango oyo te. Esengali ba promesse ya pesa ki ngonga na propagande. Yango nde akokisa. To juger na ba promesse ya pesa ki na propagande. Mais atiki biloko na nyonso o akosa ki bato na ngonga ya propagande. Alobaki akolala na Goma. Kagame akozanga kimia. Dans la moindre escarmouche. Soki lisasi kaka moko eleli. Congolais kaka moko akufi. Azo décréter guerre contre Rwanda. Est-ce que boyoki yango lisusu? Tata na lokuta. Frapper na frapper. Alobaki na bana na isiro na ngonga ya propagande. Akoya kolala na bango na isiro akofanda na isiro pendant quelques jours. Kasi ye wana azongeli kaka voyage na mboka na bapaya. Et comment un Belge lokola Chilombo na bana na nyonso nationalité belge. Baya kotia biso pression po to simba constitution to sala ngo selon volonté na bango pe po na terrain na bango. Tata mama ozobokolo bana na pasi, ozotangisa bana na pasi, okotaka bango hôpital na pasi. Eza na fonctionnaire moko te na l'état ko beta to lelo basalelaka bon po na soin de santé. Po hôpital mingi ya malamu koma ya ba privé. Mais bango bazobima ko kende kozwa soin à l'étranger. Mais bazoelaka nde biso ba discours. To fungola miso. Bande konyonso ya fonction publique bokanisa pasi obwe ba chaussure na bino sili semelle. Ba cole na bino ya chemise sili couleur. Pona Chilombo. Ba militaire, ba policier. Bozonga na raison. Pe bo foué ba faux militaire na ba faux policier kati na bino. Comment moto ba recruter était à passer na formation te alati teni. Pe akomi ko 13 bato. Soki bozui bato ya lolenge wana ba payer impôt cassé na bango parce que bazali ba mafia appliqué par Chilombo. Tuna Chilombo azongisela biso solga ya le peuple d'abord. Pas libumu d'abord, le peuple d'abord azongisela biso solga ya le peuple d'abord. Bandeko nyonso bazolanda Chilombo innocemment. Bokanisa na 2015 na permanence ya IDPS. Bato bakufa bazikisa bato na kati ya permanence pona makambo ya constitution oyo Chilombo alobaka moto akomeka ekoleka te pe eleka te. Kasi bato wana bakufa ba martyr ya constitution. Barosi bakufa. Bato ebele bakufa. Bwebi motango na bango nyonso. Lelo Chilombo akanisi ata ko décréter journée moko te pona ba martyr ya constitution. Kasi aende ko mata likolo ya constitution wana ko sakana na ba congolais. Po basimba constitution. Constitution nde ezopekisa ya tika lokuta. Constitution nde ezotelemela ye. Pe ngonga nyonso aza eluka makambo. Ote eza Cardinal Ambongo. Ote Monseigneur Chole. Ote nani M23. Ote Paul Kagame. Moto azaka kabalula. Yango esengeli na kati na équipe. Soki coach azomona ke non match ezokenda malamu te. Bachanjaka joueur. Pe batiaka joueur azokende ko renforcer équipe. Peuple congolais, biso na bino nde tozali ba coach. Esengali to changer joueur. Sifflet za na problème te.
constitution eza lokola sifflet ezopesa biso ba orientation na ba avertissement. Kasi Chilombo azali joueur obwe, azali veteran oke akima ata mbangu te. Esengeli to bimisa ye. Constitution etikala wana totia nde joueur mosusu. Ingeta awa azali komona lifelo liboso na ye ke sima na bokonzi ekozalela ye mabe mingi. Na mwa liboke ya bandeko oya ye ya monoko ya mboka basangisi makanisi. Ole ba répondre na ba promesse olakaki mwana benye sombela e benye sombela elamba ya bonane sombela soki eloko nyaza nango besoin futele classe. Akainde kokota na bulu yeke ya makambo ya constitution o esika esili kokunda ye mobimba na ye. Ndeko Congolais kobanga eloko moko te kasi telema longola somo. Abandi tourne na ye na Kisangani ake na Grand Katanga azongi susu na Oriental na Otuele ezali mawa pe pasi mingi. Ole aya ko répondre na ba promesse ya pesa ki ngonga na propagande kokata bariba apesa ba Congolais misala. Oya lobake il faut Congolais azwa mosala azwa lifuta ya malonga. Mais lelo yo boye Chilombo na discours na ye alobi l'État apesa kabato misala te. Tala kibondoki mupopa alobi l'État apesa kabato misala te. Particulier akoki ko créer œuvre na ye po ezala na impact esengeli na appui ya l'État. Tozana no na banque moko te pona kopesa ba Congolais crédit pona misala na bango. FPI ekoma na mwasi na enya mama nya pona kozwaka mbongo FPI kotia kango na kati na fondation boyebi yango malamu. Kasi azoya kolobela bato ye azalaki évangéliste ya koloba ke le peuple d'abord. Bos kanisa malamu kobanda akoti na kati ya pouvoir discours solga le peuple d'abord eli mwana monoko na Chilombo. Alobi mwana Congolais akomi lokola mwana na nyoka moto a débrouiller mosala lolenge ne akobika. Akiti na Otuele yango tozelaki ye pe na sali sacrifice ya kotia mbongo na nga age na kiti siro avaye. Tolingaki kokota te kopesa message, tolingaki ba cérémonie nyonso koma na suka poto kanga ye loboko ya mobali. Mbala ya liboso mobilisation forcée salemi na kati na 6 territoire ya Wacha, Faraj, Dungu, Rungu, Nyangara, Wamba na ville ya Isiro. Mais un chef d'État on va imposer bato mobilisation akende ko se retrouver na moins de 1000 personnes. Po mona ke bato balingi yo te. Kati na makambo ozo sala bato baza kati na ngote. Mama na likambo kokende kokoma na place publique pona kopesa discours. Kami abeti raté oya ko récupérer kango lisusu jamais. Bo croire ngai. Aye na dossier na makambo ya constitution mais ete kopesa bato misala. Alobi aye na Isiro po amona ndenge bazo banda kosala mosala oya alobaki mosala ngoni ni toyebi te pona mbandaka alobaka le 24 décembre 2022 kaka lokola ndenge na telemi awa misala ezobanda ti lelo bandeko baolanda nga bisika nyonso bazali na mbandaka soki université wana première promotion déjà basi basali défense na bango na ebite po alobaka ezobanda. Azali suka na tata ya lokuta suka na tata ya mayuya luvunu etondi na kati na Chilombo. Alobi akokokisa malako oya lobelaki na Kisangani pe na Lubumbashi na Kalemi na Tanganyika
ya changement ya constitution yango tomoni ke no eloko kulutu honore ngbanda alobaka soki mwana koti na kati na ndako kozwa livre parcelle kokende kobrade yango botala ye na miso te bolanda ye bokanga ye komande bobotola ye livre constitution ezali nde livre na biso lokola mwana moko akoti liboma mpo akende koteka yango esengeli to aplike article 64 tokende kokanga ye na makasi tobotola ye livre wana aza na droit wana te. Le peuple d'abord. Peuple nde mokonzi, c'est ça la souveraineté. Biso to pesi likoki te, ayaki kosenga biso te na ngonga propagande ke no, bo vote ngai na manda oyo boye na kobongo la constitution poko alobelaki biso yango te. Na programme nini eloko wana ekoti na makanisi na ye. Po atika la roi. Makanisi na Chilombo yango wana basi basali mikanda baza nango na poche alobi atika la roi. Ndeko congolais siko zali. Ozala Kasaye, ozala Équatorien, ozala mwana Oriental, Katanga, no Kivu. To fungola miso. Kongo eza ya moto moko te. Lelo azodondwa bakasaye nyonso te bazodondwa. Bakasaye mosusu bazolela. Mais azotikela bango libabe ba innocent. Oyo conscience nezo sala. Congolais nyonso azo souffrir aza opposant ya régime ya Chilombo. Opposition eza kaka kombo ya parti politique ezomona na te. Kasi opposition ezali moto nyonso o azobikela bosomi ya mboka te. Oyo bato na pouvoir en place bazo nyokola bato azali opposant. Est-ce que nani azo sepela na crise ozo zikisa bomoi na ba Congolais na mikolo? Tokanisa ki kazo ya kopesa bato misala aye kokotisa ba kopani nzokande ayende kokotisa moyibi makasi pe bato nyonso bazoyiba eza ba mastane ya poto ba mastane nyonso utaka na bango poto bango nde ba miyibi ya ba million nzokande ba million wana ekokaki sala misala oyo biso tozosenga kobongisa nzela kobongisa hôpital kofuta balakisi bozo beta maboko pona koloba keno bana ya primaire baokende gratuitement molakisi wana bafutaka ye mbongo te soki bafuti ye mbongo 90,000 francs na mikolo ya lelo pona 1 mois provision nino kotiango lia ya 90,000 francs est-ce que ye aliaka 90,000 francs montre ya pamba osomba ya 3,000 euros sapata osomba ya 400,000 euros siko bino nde bazoba ayaka kopesa bino 90,000 francs sima na kotambola pendant 30 jours afuta moto 90,000 francs 70,000 francs. Est-ce que Congo ezangi mbongo? Kopani moko te na ba voyage nyonso boya asali amoni ba président nyonso na monde amemeli biso kopani moko te ya l'état alobaki ko réhabiliter Miba zéro promesse ya lokuta alobaki ko réhabiliter Sokimo Rio promesse ya zéro promesse ya lokuta alobaki ko renouveler ba chemin de fer zéro promesse ya lokuta alobaki azu fungola ya nzala na sele zéro promesse ya lokuta alobaki bazotonga port en eau profond ba navire banda kotelema kuna po faciliter biso douane ti lelo mbula boni na ba délai oyo apesaka babomi bato baboma bango na Uganda afuta ndambo na mosolo mbongo ebele bakende kokosa bato na demi pe ba classé 18 victimes tala ki moyibi mais mbongo na nyonso ke na ba poche na bango. Chilombo aete po abikisa ba Congolais po abikisa bana na Oriental po abikisa bana Chop bana Ituri o ba fini bango na kati na état de siège bana Otuele bana Bazuele
kasi azoyende koyiba mine o mbongo ngo kokota na kesi ya leta te. Tofungola miso kokanga monoko te, kobanga eloko moko te, yango wana ba milice